tellement bon moi ba théâtre kitoko ba film kitoko bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi image pe kitoko ya cameraman na biso e mo za sima le Gaulois Oseko Yesu atuni bango Botie kontimana mbote na bino mingi balansi ya site na bino obolingaka ya monene site ya Mbinga kangi tous les 4 coins ya internet CL News TV ya Mamula Rose la patronne moi c'est Pembe donc moi c'est moko solaka bien was attendre donc bino moko boye bien na kombo ya mamu. Toujours dans cette émission, na bino bolingaka paradis des artistes où ils aura toujours présenté par votre humble servante Roline Tumba. Na mbeli bino mutu moko boye. Bino moko bo découvrir boye baye na yebi ke mingi baye biye mais bokoye baye na kati ya site na biso CL News TV. Sans plus tarder déjà nazo yamba nazo kota déjà invité na na plateau. Yeyo déjà zokota. Sans plus tarder déjà yeyo zokota déjà na plateau na ngai. Allô, Yeyo, bonjour Kirikou. Bonjour madame. Bonne santé. Ouais, quand on a santé ça va. Santa quartier la terre, ça va quoi. Santa quartier la terre Kirikou. Kakayo, bandi li susu quartier la terre, bozala boendenge ni nyango. Hein? Boendenge. Mais ndenge zala kaka ke non, ngana tunyo santé. Santé yo le bimba mo kakati ya quartier la tokota na tumboli te Kirikou na tumboli te nga na tunyo santé yo mama ko tokoma na quartier la te pona ebike no za na kati ya quartier la te yo bola ninga pona orchestre ne ya bumbele de jazz na quartier la te Kirikou so totali parcours oyo banda parcours na yo po batebele to kotu na yo ngote po batebele ba yebi déjà parcours na on a place au banda totali bilan oyo déjà sali na orchestre mususu par rapport ya orchestre mususu na orchestre ozali bilan ne ko zalande bilan je dis n'habité donc la salle ba parcours est belle la vie la salle en tout cas ba parcours peine belle la vie donc na kembi pe moi trop donc na kembi pe na moi trop le vieux non mais na quartier la terre non na mena ngote à part quand on a zalaki moi na muker papa na ngabando sana mobutu ya mouvancier obiga kati olia ko melanio soko ofele otangisa bekola bien donc le vieux non mené donc ya vieux na mena kala na mena ba série wana donc na zongi suma vieux wana ko donc na l'équipe na likemba na l'équipe na vrai likemba na micho pena makambo pena bien quoi donc na bref kage maintenant on se retrouver c'est un peu ça vraiment Kirikou comme il se retrouver toko yeba ceux qui dansent wana ya ba boss ceux qui c'est nani yo yebi c'est nani mais peut-être aux ana mutu moko placement bo suis là kango après pour même yango et pas boss et pas te danse wana za ba masa na bandar bando bina bibina bina ngape na créer kaka tu kitoko tu après le c'est la mutu mo ceux qui vasco mabia la libo monene na no finga libo mo banye boss ti ne comme ça peut créer solo na mo na créer simga na quadra cora na salon qui na net au mobile libo mo ba boss ya libo te ya shawarma na chengo mo ba pelipele wa mungu ne betamboli pe bigara ti le lo donc dans sa boss e beta mais et go le gana ngo ba créer goya dans sa boss ezaka époque nango nanga preset donc boyo kaka na disque donc to preset ko boka na ba concert to si ça ba ki valeur bandika ko mba mo te luka ke mba mona bandina ba concert da ba ki ouais rien weza quartier la terre ya ba orchestre to e ba boka na ba concert da ba boka da ba ki le ki asike bimi ka biso ki asike bima na disque c'est ça quartier la terre yalo kwa ekotite boyo ko mba mona disque ba ke bele beta na quartier la terre banda mama na ba net dans ba boss boyo ko nini par mba mona disque ebeti donc il bakina biso za disque za ba concerter bakia ba concert za ba ke disque za donc bilo asike zali la part dans ça boss bilo rezoya bilo rezoya boyo ko ngana ba disque quoi c'est un peu ça on est à quartier la terre oui Kirikou ce qui totali place au bandaka na maison mère totali na maison mère place au bandaka ozalaki na ba crime wana ezali kosuka kaka na concert pourquoi ebima kiti na miso bato te
ayo molo bien on do sotali côté kuna mais na quartier la te bimna miso bato eloko nini yango esalika ebima na miso ya bato koto pour on pas considérer non on pas considérer non yango bimna miso bato c'est ça donc ezalaki manque ya considération kuna bah oui c'est un peu ça c'est ça Kirikou sipo tokozwa ta mo extrême qui ya danse wana ya ba boss wana esala ba plaisir repas ya mamula patron na oazolanda biso na minute yo Vanessa Moussao toujours na kati ya équipe CL News TV tokozwa ta mo extrait ya danse wana po esala biso ba plaisir ya trop. Allez les dollars il y en a des francs congolais. Il y en a euro sterling, il y en a chez les grands mopao Donald Trump. Zika kolo bambongo, alia bambongo na yebandego. Allez dans sa babos, tubina mabina babos. Allez papi si bambi boss, allez libanais prêtre. Eh, na luka kaye, na suye lelo na go bambaye. Libenda moto mama rifa na luga kaye mama rifa ale mabe ekoti ale mabe fini ale mabe ekoti Georges Kalume oye koya tika kolo bambongo alia bambongo na yeba ndeko ale dansa babos tobina mabina babos allez là c'était pour faire plaisir à Mamoula patron babos Tebi que sentiment les qui trop. Ya diatate ya spaghetti, ya fumbo te ya salade. Antina beta moko, pardon, kantina beta moko. Mupao na beta kaka moko kurute. Toge, ale papa yaka. Oluga kiyangu, aussi sango ale dansa babos. Tobina marina babos. C'est un peu ça. Il faut comprendre que non, il y a des mukolo nzembu, donc il y a des mukolo nzembu, il y a des mukolo cri, il y a des mukolo bima bina wana. That's my boss. Kirikou amoy. Oui, Kirikou, nanya sala que non akut sabino na mopao. Au côté orchestre grâce à nai. Na vena na quartier la tenga moko. À part ga Edidio Rare de Kutanaga, nda sala ga na kutana kofi. Mais na bunda penati. Bon, Edidio, on a besoin d'Edidio. Mais on a besoin d'Edidio. On a besoin de Mopao. On a signalé ici. On a Mopao. Edidio, on a signalé à mon contingent. Animateur, ça va beaucoup de ça. C'est un peu ça. Oui. Mais on a parlé de mon frère. Edidio, on a assez bon. Kota. Oui, il y a ta c'est Simba te poigne. Et Simba gite. Nyatakansi yobina ngote mais simbite tozoyo kaka danse ya ba boss mais nyatakansi pas mezo yo kanate pourquoi moi comédien comédien na ndenge nini parce que bato belé bazoyo kangote ti mutuna ona tout c'est parce que bina ba boss amta mabe on mani ba rumba to ponyo sebeti ezakake panzimu mususu ezali nano yoki ba chanter yangwana non yoki ba chanter mais nga naza muta circulation yo moko yebi kaka biso non yoki ba chanter osoki ya leader yango non te osoki nze moni titre nango eza ebembe te nazolelisa lelo eza nde coalition mot tata wapi mama wapi nazuluka gino ngoya osoki shana beba muke ngota bota mina famia vandu balethaka enanu sosote repa na e kaka libela mama na e bebe pourquoi lesinga pla épicé wana eza bolingo te bolingo bomanga gino ngoya e lelo oyo soki bapesi yo batitre okopona nde titre nini otya na nzembo oyo obeta ntima pena pourquoi na linga yo evanga explication ya bolingo bébé degré na linga yo evanga rêve particulier ya kolinga moto bébé ata nakuti yo na mbanda bébé na vie flagon de lit namonaka te po bolingo no e aveugle ngai Zua okoma refrain ya masolo nanga
atana lisola mibi ya quartier na monoko nanga ozangaka te muchima muchima chima bang bang muchima Pourquoi titre wana lokola bébé bébé soki aleli mama kose tracase azala lezo yanga nabengaka ye chouchou mon amour bolingo na ngai ya original de you chima 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 bang 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 chima surprise eza na kati ya nzembo wana surprise pourquoi kaka titre wana kaka yaka début de surprise de ntima dongi bolingo mo boyo nakuta nango te nakuta nango yalwa quadra corona ndima te nakuta leader lokwa mopau nakuta naye bon po façonner nga azopesa nga sens awambo ayo ka nga pena bien apesa nga na banzela avec oazo comme sanga leader awambo orchestre et comme ça bato ba leader ne so ba misa mingi bakoma ba leader na orchestre o balonga ba orchestre bayande awa bakoma ba leader bazana ba mouvement na bango ba meka sa makambo simba te ju ba legaka awa ba pambwama de mo pa pambolaka ambon de la micho benga pe na tambula tamone ne ana ma leader ne ngoma pe shigito azaka pa faire regola e simbite wa comprendre de ba makese ba orchestre monsieur za ba mababe OK bo we simba te amonda yebo beta yeni mtu ebisa ki OK simba kite mais yeni mtu banzi ngo longa koma bamba moli papa era longa pas faire et bon on soit longa qui pour na ba raison mususu ndeni yozo confirmer mbala que non on est esika na lekaki on a esika na lekaki ngam na ebisa yo zaki kuna te ozaki chanteuse pe kuna te ozaki pe chroniqueuse kuna te donc nimela nga quoi donc nde shikito ayeba o malide ninga na o malide ne mona ba misete bomba biso tout ba leader Rambon donc mouvement eza ba leader donc banzela o ba fait na biso ba dikap ba sala biso to la non po yebinde sala donc c'est un peu ça quoi message ni thématiquement eza na kati ya nzembo wana na yangai o yangai nzembo na ngatuka eza dans nazo se plana bolingo mo boy dans na craquer bolingo mo boy na lango mo boy je t'aime tu le sais bébé je te pose dans mon cœur d'amour mais wana tu es bien moi ça brûlant ezala na ngo petit ezala pe yoka tozala na ngo petit peu moi parti moi nzembo coach on explique moi nzembo na ngai eza o me ba parole kaka nazo adorer bolingo mo boy ezopela mote bébé ezopela mote kata mote mananga bébé bébé katina mote manangai bolingo no ezobrile mote manangai e comme singa fana quit ya love no mon bébé ezopela mote kata mote mananga bébé rabon donc nazo adorer love donc love mo boy chéri mo bazu une grande partie de vie nanga ndimanga te d'entourage nga bae donc attends na bio na so essayer tout le monde 2 jours et temps sur 24 heures belé des fois na boule kaka des fois to kutana tu vois dans love mo ndima te na kutana love ana tu vois le truc donc c'est un peu ça ça na katsa ba amoureux ba se retrouver ba kutana ba bolingwa solo ba se retrouver na katsa mbona yana nzembo déception te abina nzembo mutu akutana bolingo Romon, ok te atena kutio na mbanda to pena via flagon de lit na monaka te bolingo no avec la ngai zua oh okoma refrain ya masolo nanga de partout na legaka atana lisolo mibi ya quartier na monoko nanga ozanga kati muchima da koma reforme masolo partout atako veda lisolo foot yazala rap comprendre c'est un peu ça na se comprendre maman. C'est ça ma chanson. Oui, Kirikou Tomonyo na mutuka veut dire qu'au final muta sombeli o mutuka wana ou soit tes années. Nazana voiture te. Na quartier la terre makoloti. Na lipap na sapato. Ke balobi ba ya boto longo wa etango longo. Ezaka nanga. Ezaka na déjà confirmé. Il y a aussi un problème belé comme la reprise. Soit zaki aye ndesa récupérant. Ne ba mise belé ba mise belé monsieur ya so apé car so mego so ka pan ba boto lion car tuti ese ba mambe belé. Donc ezaka na maboko nanga. Et ça car tuti mais yeba ka so les ana ezaki bongote. Ya ki bino lion na kwanga mais échanger moi muki. Même moteur ya sika kati na ngwa sika libanda ka ki apprenti kokumba ya sika ndesaka bigaka mais na sa fandi sa da volant mais son talon mon amba boss moi mikebe donc veut dire que car réserve so zaga mutu ndesa boto so zaga yemo ndesa boto la ngokala o bebe se la ngavena voiture quoi bon wana c'est un millionnaire donc o elote coûte 1 million ako pelinga pe boro muniona FG
FT au monde donc 5 millions na ko sala ngope oui à cause salon poto yebi keno soki kofi oye quartier latin apesi mutu katanga olunga boto lieu hein oh botam talonga la kaka bolanda wa boto lieu ko te botam bam to te kaka lobaka atega ngaka kine ngala la mpale mote na kwa to koraman kariza yanga mama tiko bakeshe bele mutu kezanga souvenir nini oyo za nango ti bando banda musique bando banda donc si lelo comme oyo zali lelo souvenir nini ozo garder na musique en tout cas souvenir on a garder na musique na minute oh boso na longo de quartier la terre souvenir na makasi ya kitoko ezalaka quartier la terre la minute souvenir na musique ezalaka bondenge mère na ngai alakisa ngai koyemba kwa mère na ngai ndo memanga na église ponga bando manaja 7 ans nemba na 92-93 ah na stade na stade 20 mai on ezaka 20 mai beaucoup au monde croient au miracle et refuse la vérité ouais ya communion d'enfants en église une chose que ça communion d'enfants nous la yemba kala si ne ko tana barap écoute ça gars ici RPK ici chez nous manto salaka masolo veut dire solo ouais on est tous des gars to buka makota na kiupie sika bacha biso peka ale talaka kama na peka kazalana ochofoza na mabelego ndi mate dona legana barap hambana tina mo boka na église bandeko na ngaba na nzambe tata malima bokoli kolo to betana e boy ke lui na pe batu ba bina pe na biso ta na ndo binza na église nga dona legi bantsele bele hambana ti tana ko tana via ba noa ba nini ba na oche spimo ba zage musique alors ko ta so la musique profonde na oche ko discipline tiki drink mambutu ti le lobo mo ko quartier la terre hambana parce que musique a discipline na volonté na travail na honnêteté quoi yebelo ko luka yebelo ko sala mona lobby yebelo esiko kende quoi c'est ça pe bele to banana ba musique ba katana ba copier ba nini me ba component nga lenda ka si ba na banana matama ta kota wa o kitam so honnête o ki ba faire o ki ni ça peut être katana pasuka ti ba c'est moyo il y a un problème nyango za na ona faire ba lelo boye chez quadra ko ramana kina ondo ke peka na safa de katana ba problème ni oyo za na ona faire po bando bandili kamwa faire aussi la lumière ezali makambo ezate na ba mamba solo esika lumière c'est ko za na rando kuna na rando te na beta ba histoire vie na ngati donc esika lumière ko bomba kombo ana te yo bimisi mba moko référence esika na zalaka c'est un peu c'est esika lumière réali donc makambo be zalaka sika lumière réalité maman beka ndezalaka quoi dans c'est un peu ça. Ah oui, c'était là pour faire plaisir à Mamou la patronne et Vieux Capital Lucia la Lola na Lola Kirikou animateur ni nyango na Kishasa a donc na mboka oya RDC ceux qui azo bete lokwa na yo moko fanzi vraiment le bien et lokwa ne kotingai na kilelo to na kala na kilelo eza na kala sauf man animé vraiment yo mo sentir que non et lokwa ne kotinga en tout cas na émission na trop nostalgique na lo bango to na trop nostalgique donc ngana mingi na ndo zo to na parler na ndo vanda nga una ndo koma so na ngeza nzimo za animation ngamba na ndo ko emugiza zaka dongo la zaki zaka bine na ndo koma nga ndo koma nyoso ngamba ba wilo na ndo koma ba bakerozena lambeli bana fumbwa ngando koma ngasoka no animation na da eto ngando vana pa no koma solo na zo suta koma na zo suta ko animation te pe mi na ndo ba animateur bando beta ba sebe mibimba yango bango ya moni sebe no mbimba o ya ngai opportunité ya sebe mbimba ngamoko pe na ba periode to neto ba animateur moti sabeti sebe mbimba yemo pa binisi basate de on ndi mano animateur te ba beta na bango bazo binisa wana boite bazo binisa na bango mais animateur a binisi yemo de début jusqu'à la fin azate tu vois le truc azate donc ya omoni na omona bango te na omona pete en bon donc c'est un peu ça quoi pour comprendre que non animation si les lots qui requoiso mona nanu animateur wa le qui était na lobi na masolo nyonso to banzi ko beta awa eloko nini oyo ba fan ba ko retenir na mutu na bango eloko ba fan ba ko retenir ezaka ki Kirigongo yoyo donc tu as un chemin de gloire quoi donc tu as un chemin de gloire Kirigongo yoyo ba o ba bando boya ba tikala ka ba boyi en bon donc il a émergé toujours dans la musique puis maintenant quadra koramon mo pas formé nga banzela o ebele baleka donc ngape na leka ngo quoi donc na mouvement o e forma ba leader
donc on va na Afrique ba bagé na orchestre oh ba musicien tout ba lega awa na kati quartier latin ba ça orchestre et après ce moment musicien longo awa ke na orchestre na bango de bango mo ba ya awa ba musicien na bango pe ba ya awa de veut dire que orchestre ba leader pe mo pa aza chanteur pa mo ma ba musicien soit legi awa so que simbité le va tam ba local na famille na ba te mo lingité musicien to lega na quartier latin après quartier latin j'ai fonga maraka comprendre de c'est un peu ces musiciens ñi les cas dans quartier latin j'ai fongama bah belé tout banom te liboso ça la vérité na biso DiCaprio la merveille comprendre hein donc il ba mauvais ba depuis tu savané ba leader ba soleil wanga ba Gibson ba belé ba modogo barambo comprendre lelo bakoma bateate o balongwa chez quoi d'abord na orchestre bana kofi baba la kosote bana kofi baba la kosote quoi comprendre donc c'est un peu ça ndenge bomoyi na plateau na ngai nazokotisa pe moninga na nga moko aza na quelques questions pe ya kotuna Kirikou tosangeli ete tosangeli na biso ete nazokotimba la na plateau na ngai il s'appelle Vanessa Moussao boyebi déjà na komba Vanessa Moussao. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, bonsoir na internaute nyonso ba misana kulanda. C'est El News TV hein. Merci Nabino nyonso na confiance na. Merci Roline pour na micro na yo le to yambeli no Kirikou na ba question belé mais na bité ezo biso temps mukie mais Kirikou to moni Kirikou. Parlement mais faut supporter Kirikou aïe Kirikou ou c'est pas Jésus des nuances quartier latin hein au monité que obeti ba boss oh biso to yebi na taba ile montana na tamoli na bokese belé ba bokese ba Gibson na leka ba bindombe ba J3 na leki na wenge utanga Jésus des nuances au biso monde entier ba yebi Kirikou lelo Jésus des nuances plus lelo c'est pas quoi Trakoraman Kirikou c'est gola na banda ochepo on chepo ti au fil jusqu'au fur et à mesure azui ce qui ni d'Afrique na ba ki boîte noire c'est moi on est d'accord sortir en Afrique ba mingi ba seben rumba et arabe ba rumba Jésus des nuances pas Sara apé Sara ba te belle opportunité quoi d'accord ma Koffi Olomide beta ba seben pe simba pour les grands animateurs abanon les loté abanon va serrer et tout anaï kala pas soit bête simba soit nique animation Kirikou par de questions mouké hein parce que tu commences vers la fin question mouké ça que eza ndenge biso to yebi ke mutu so leki par Koffi Olomide ezalaka pona batamuki est-ce que vous êtes au courant c'est que c'est un mot batamuki ba mission na kutsawa ba animateur na ba chanter ba omba ba ordinateur tamuki ba to ba beti ba wita na Koffi Olomide mais ce que to mona bango te mais to mona lelo mon pas monsieur so Kirikou a monsieur so Shikito atomboli Kirikou atomboli Shikito mais ba musicien mususu ya kala na to yebi bango te Cindy Leker honorable Cindy Leker on ngoy sanga ke a beti 2 ans makolo a beti ka 2 ans abeti désanté mais azan moi ba temps limité au moins que bazala moi ba temps limité moi muké te bof ezaka makambu ke musicien soki azobimisa ba œuvre sika musicien azalaka sika so bisa œuvre ebi ngana ba musicien so babima na sima kwa Trakoraman ba limwa pe e ngolo bateke ba kat ba o sobeta te ba suna ba œuvre sika te tu vois musicien so azana œuvre sika azalaka sika na miso net ngana bandi be bisa ba œuvre lelo te na bandina ba ye passe a pambe ramon tine ba kotele tine ba bébé dodo ba du foile le ramon donc tant que bilo ane bi mano zalaka sika kombo nga pe zalaka cité e kwa kodra ko ramon abetuki 40 ans na musique zalaka sika so zalaki na album maliboso ezo zangi na album maliboso katana nga wana ne lolo to beta masola ko yo kana sili saide na ngate ba question za yo ngana répondre zelanga na répondre si ça ba fan ba Hollande quoi donc c'est un peu ça mission de tuninga o mutabeta mo poso zaka o travailler no bien do zaka na yo yate mo pala ndaka to kombo ni rien salam sala na yo tu vois oya kana ba makambu ne pa lelo so katani a ko benga neta ndo talo kaka yo mondo okima ya benga na batute ando talo kana miso ko kasuta o mo talo ata so ke sa makambu
Yoko kate atiki on a ngake sa makambu vana tanga zonga ende tonga voyage moko tikala no tu vois les trucs. Merci Kirikou. Mais na quartier latin balobi na quartier latin so batuni papa ta na nzelo tuni musicien ni na na quartier latin tango yo za like baka Cindy les cœurs. Cindy les cœurs dans sa référence il y a quartier latin ça pour tout parce que azana ba œuvre ça la peut makambu ne tu vois. Donc c'est un peu ça azala rasi kana miso batu. Et alors ngande ne na ba œuvre na ngada sa ba boss. Moi qui mon papa fula dabande on apende bazana oyo kana ba wa mission bo yana ba efre na ba peut-être balala inde mo muke yo mona ba ton tu bando kana te mais ba ya umba ya na makawe bi umba te so bi umba te yo leke na G oh mon papa a sur place bi umba quand même mais yo leke na G bi umba quand même o leke na G na yebi voilà bobo o yebi na te no ba evrete bah et maintenant bah œuvrer de jour bah œuvrer au senti que quand tu es un musicien tu vois le truc donc on va bêter bah vocalité c'est ça. Ok la seconde question Roline bah poto ngana tike na ngabino plateau na bino atuni yo question na ezaki que autant ba musicien o mo pa bimisa mais ngasko na lingi Kirikou siko ya nzola nzuze ba tulam paka dish mongombe poto na poto ba Holanda biso ouais mbala momba mo G on est G oui ngasko na lingo sa de génération il y a 2015 2016 musicien ni abimi na quartier latin Tobi na nini musicien nini o abimi azo évoluer na quartier latin na 2015 2016 17 Obi on dit to kanginzela ouais bon on dit to kanginzela en 2017 musicien nini o mo pa abimisi lisusu abimisa ba fali pour ba Gibson ba Zebele musicien nini o mo pa mo konza abimisi de 2015 à 2017 na keku de 2015 à 2017 musicien on a zappé ah de 2015 à 2017 sur une période nga o abimisi nga de 2015 à 2017 nga quoi o mo pa abimisi vous évoluer seul. Non, bon, l'époque n'est pas dans le monde. C'est une époque avec Suzuki. Il y a des sirènes qui ont été belées, mais moto va fouler c'est ça Suzuki. Et il y a une période mobe, bazare belé mais moto va fouler bureau. Et une période mobe ba belé mais moto va fouler fali. Tu sais une période mobe bazare belé mais ba fouler honorable Cindy Lekir. Des années mais ba belé. Olo bani tiens. De net ben na minute oh to ze belé mais bazo fula Kirikou tu vois le truc on est aba industrie ya quadra Kirikou ba fula pe shikito alors on est pe shikito Rambon merci ko moni ya Kirikou de ke ba fula e tika la ga yango alors ko honorable Cindy ya tele ba onde ba fula Kirikou bodo Cinda su Cindy tete azaka ye nga ko limisa jamais ko mwana ye honorable Cindy leke ngana limisa ngo ata mo pa fulinga ndenini akotika la ga Cindy leke ozalaka emena ba fan na ye Rambon ozalaka na mpifona zala na kaza alors wana ngado ndeto tande chikito ebu des époques ne mo pa fula ga bimisa ka pena mi so ka bimisa ko bimisa alors ça la pe ba makambu na ye mo mona Kirikou za pe Kirikou mais mwana mai pa ye si musube wanda quartier ate pe feza la ndé bongo quartier la te feza la ndé bongo Rambon le quartier te feza la pena no ningi za la ko mo na ba série pena ba ya ba mauvais du cap ni na quartier la te Rambon quartier ate pena mi bali no sentir quartier la te tu vois letinga bogar boys chikito bogar hotel bogote nani no sentir na mi bali yo kaba question ya suka poto kabwana eza que Chiquito longo pas fait rigola Chiquito akepa we ranson négligence ndenge selo ba public ba landa biso ba loba ki Chiquito ba négliger bino boke ka place ba négliger kena bozuye mbamo biso officiellement nzamba zoara elo batu ba mona tatombola la bon peut-être ba place a outi ba moni comportement ya moni ngomba malamba ke nzambe azwara eloko oyo batu ba mona te eloko batu ba négliger ba ndi matériel yango tombolengo dans mon pao alanda ba comportement ya mokeli ne nzambe azwara eloko batu ba chakati nit Kirikou za na voix ya bien ba mto bien mais bando finga mais olanda ni attaquance na toti Angola toti Uganda et dit pardon na Burundi ba place na senti de na ça la 5 voix charata en orchestre mais deux pays wana na senti bina ki non mo pa fulaka ni attaquance e beta na Burundi ko likana ba musique na bango na ebiso de so tous les boîtes to kendi ni attaquance même en Angola les obeta donc au moins non na ebité quoi. OK
Ok, merci beaucoup Kiriko Azavana Malobebele Toroyambaye sous en long et à large. Nazong Stanga micro nanga et pas Roline Tumba continue émission. Allez maman moto obiko quand même Vraiment là c'était pour faire plaisir na ba fan na biso nyonso ya CL News TV na Kiriko to komi vraiment presque na suka to komi déjà na suka to zotala pe caméraman déjà zo signaler biso RDG komi donc Kiriko toroyambo lisusu pona to découvrir lisusu ba makambo o ebatami ozana poso bimisango mais via temps tozo weli satan yo pe foko ta répétition ngongeza te moi liloba moko asuka question na bien so bimisanga ngotuninga na libre. Oui, moi liloba no ya suka par rapport ya mukola lelo et puis bato balingi bazana posa ko joindre yo tala kaka moi libanga bato bana besoin ko joindre ngai en tout cas na chana ngai mo pa pesi nga be chance ko na chanzembo mais nzembo nga tam sur interprété par nga te peut-être honorable Cindy le cœur mamoit peut-être yeni mtoko interprétant quoi donc bato bana besoin nga ba sola pour na chant donc plus 243 82 26 66 384 Georges Kaloum Georges Kaloum l'éléphant de Libazong Sassima Bazong Sassima place on est au ya nango image bon final stop azong ici aux numéro de Georges Kaloum mais azanango anani ko dia azanango bana phrase de célibataire tout bazanango ba Amelia bana ngola tout bana numéro nanga donc bana bangola no bondia bon tarde bon noite abuba masitu ya papi kosi Eric Kalume nangi boss dadi sasa nani kishinga pemba Tosca se comporta kirigongo yoyo quoi kirigongo yoyo donc mamna sangona quoi. Oui, nous sommes déjà à la fin de notre tranche d'émission et Mukola Lelo, c'était là votre humble servante Roline Tumba, la diva de la presse congolaise. Et déjà là, je salue Bruno Lubika, Mbongo ya propre balobi Mbongo moko ya soin. Je salue Raymond Munganga na Usa. Na respirer, mot comprendre. Je salue Thierry Mbopaï, je salue Thierry Bopaï. Et là déjà je salue Mamou la patronne il y a site aussi CL News TV, Christelle Mamou la Rose. Je vois Vie Capita Lucia la Lola na Lola. Je vois Mami Alpha, Papi voit ma Papi Luzola Meso. Et là déjà je vois Michel Levou, la grande Saoudi. Je vois Nico Kyo, je vois Christelle Mbingani. Moninga ya Christelle Mamou, la patronne. Je vois Koumou à Pape, Motema ya mère Eve. N'a salué déjà caméraman Nangaï. Et là, c'était votre humble servante Roline Tumba. Je vous retrouve plus tard. Bye. Bolingo. Site ya Sikebimi, Mopepe ya Sika. Mopepe ya Sika. Chez Christelle, Lopongo.